Bapandi wana metsa iso ki bavote gouverneur ko bi bakana ko mbula ka gouverneur batika blo wato yebi bandaku na bango to yebi babien na bango to yebi bisika bafandaka ya turo yo bakoyeba biso. Merci. Batika buzo ba bazo sala. Voilà. Sur le champ. Asa gouverneur Eli atika likama moko to lisu des autres la carte province oyo. Asa moko c'est le gouverneur Grace Milolo qui a été élu par la voix de Dieu, c'est la voix du peuple. Asa gouverneur ya Congo central. To lisu va changement de société. Nous voulons la paix. Nous voulons le changement de Atika na ensemble même 2100. Atika na Swami para Vito. Na grâce bilo le même 2100. Swami para Vito même 2100. Atika na ensemble. Koyana na ensemble pas mi toi moto monnaie évolution dans province. Swami para Vito.